Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 photo autozomona wana na salle ya réanimation wana autozomona na salle ya réanimation yango nde Saint Joseph photo mama le bakota ki soki radio bakota ki tache en noir wana entre parenthèses dortem tayebi yango opso mona bililika yango wana le bal bezala te mama la kusala kolera viriste akozwa ngo wapi pas voyager ali susu akozwa ngo wapi yabi mrate cache n'est pas là ta parce que kolera viriste yango wapi agende ancien joueur adhéré. Ancien joueur adhéré. Biso beti liboso na bango. Oui. Bango ataye ko remplacer biso. Donc moi enveloppe yakate. Yaka pete. Yango moi likambo to yo bunda nango siko yango wana. Siko. Ba pesa ta moi enveloppe na mbala moko. C'est bien. Pour ba biso ba to simbi l'équipe na yango ezo continuer te siko yo. Mama na pesa ngai chance ya vie na lobeta na kabuswa na kala. Yanga pesa opportunité mona. Donc souvenir de ce qui m'a dit na bien avait bon terme na vie. Il a pris ce qui m'a dit na pas ça monter mon azab. Mama le maladie et humilité. Nde tozoyo ka bazoloba. Mama le akufi na corona te. Akufi na corona te. Akufi na ngote, akufi na ngote. Mama le maladie ka 3 jours motema. Mimi na senga prière. Mende mabe moko kaka na monaka na mboka na biso soki soti kaka bale babosani kombo na yo yango nde toningaki oloba ouais soko tiki bale babosani kombo na yo bakomotala kombo lelo kombo akala babosani OK na bamboka ya mindele soko tika bale ozana assurance kaka bafutaka yo yango ko banda ko vivre nango assurance maladie azali nango te non na mboka na biso loko wana ya la te na mboka na biso to mona mingi babukana batika babale o mona bango wapi papa na biso to na succès tango zana na succès to kiti osino ko tikana succès c'est la biso me kombo tikala le tinga pas ba binga msu ba o kay bulima no mona te mona le premier fois o msu na tela pour que ça ndako na o ya mangaki mais so na succès mo facile na succès to na kufa ba biso avec on est wa chaba bon yango ça na passe na motema ba biso te Biso kenda ba ya baote o na botanga ba kombo na kina pa son excellence ministre actuellement azalo na mina pe mbote po sina sa misa azala poser ba foi ya ba spotes amos mo ambanga te na bitaka ya mabeti mais ça na pas si mo na kanti belé mais to na 6 mais ça na match na betani mona libuzaki maneke mama la kufi atiki le pas ngouté oui mama la kufi asale le côté mama la kufi na le pas en famille et ça la ma passe bakonzi mboka ata ba comédien ata ba musicien so bakunda mama le mama ba dongola makanisi na bango ke mama le akufi na corona te leki ne yoyo akufi na corona te akufi ezaneti poison po docteur atuni ale nini tache noa nyoso tu na mutema na ye batuni to sai na gouvernement na biso bakunda mama le ministre ya sport akunda mama le bakunda po asali cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zambé ya le poso okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to bengando docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi.
Docteur Guilain le bourgeois pour voir le poisson. Pour vivre parce que vous avez besoin de place dans mon quoi. Pour benda beauté. Benda beauté. On a la poya ba bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Bonjour, la Balandinion sur la Congo Liziba TV, place Wapi Bozouani, partout ailleurs. Restez toujours connectés sur Congo Liziba TV. Je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. C'est Nadège Kimana, autrement dit, la calculatrice de la presse congolaise. Tout ça, vraiment, on a lemba, balobi lemba, c'est quartier latin. Biso beba na lemba to bossa na raté. Tout ça, na sango ya mawa, ou ekwe biso lemba en deuil. Tout ça, na sango vraiment, il y a mawa pe ya passe. Botika na on a loba, on a invité. Le lot comment on a battu
bakoma koma makambo ebele il faut vraiment tolobela makambo tokoma omona lelo bato bazoki bamesene bazokende obebisa bambongo bato bazokende kopesaka bato bambongo mpo mapama bayemba bango basanga bato basali baœuvre ya bien bato biso kutu nga nazoyeba eso à l'époque mama latie biemeka apesi passe kutu pardon tobanda kolanda banana camp riche si toya awa epa na bango mpona nini tozosepela mpona fierté na biso na Burkina Faso tobetaki pendant 4 minutes totie 4 buts alors bato basali baœuvre ya bien ntango baza na mposa ya soutien il faut tosoutenaka bango il faut vraiment toreconnaître bango babi emonu vivant bolingo wana il faut tozala nango parce que asali ebele na mboka na biso soki lelo vraiment foot ekende mpe liboso eza grâce a bamamale bakorando bato wana nyonso wana mais lelo vraiment toye mpenza na likambo ya sango ya mawa malgré ke ndeko na biso atiki biso mais ekomi olobama na ndenge mabe akufi na boye akufi na corona akufi na maladi songolo mpakala abandaki komela toyebi te susi nini esalaki mpo ndeko na biso asala crise to ndeko na biso akufa nazanga moko te toza na ya filo akose présenter nga dana pesi bino kombo na ye mais ye akorépéter yango akosexprimer devant bato à se présenter elle est qui la famille oyo ya mamale bonjour ya filo bonjour bonne santé bien na ngola nzambe ka makambo ekomeli biso otala caméra na biso toyebi kere boza na sango ya mawa tolingi vraiment bato bayeba yo ya filo aza nani na famille oyo nga na famille oyo mama le papa mama le aza noko na nga propre noko na nga propre papa mama le nga biso tokolia na ndako noko na nga propre mama le kubenga mama na nga tata mwasi mama le azwi coupe na ye nini akoti na kauka wana to ana kauka aye na kimalumalu kauka eningani azokitisa bafufu masangu nini ntango asalaki libali na ye mais lelo pasi ezwi biso etouche ezokisi biso famille mobimba famille moma etouche biso lelo toyoki ke ndeko na biso mama le to Jonathan soki okoki koyede nga na photo oyo tomoni na sala réanimation tongi toyeba non eza hôpital nini Saint Joseph na Saint Joseph wana eza salle de réanimation na bango voilà donc tolingi toyeba mama le tia koma na étape oyo soki okoki koexplike biso parce que ezala mama kuna na kati azokoka te mwasi ya mama le azokoka te moyen tokende kozwa bango te tozwa bango mwa interview baexplike biso eza te mpo tozorespecte douleur na bango yango moni tant tomoni yaya azaka mwa calme nde tolobi tozwa ye soki okoki koexplike bato nyonso oyo bazolanda o à ce net moment omeka koexplike bango nano ebandaki ndenge nini maladi yango ekomaki ndenge nini mpo akoma ntina niveau ke atika biso mama le maladi oyo eumeli te nde tozoyoka bazoloba mama le akufi na corona te akufi na corona te akufi nango te akufi nango te mama le maladi ka 3 jours motema mimi na Saint Gabriel basali l'examen akoti radio na tongo wana baye kozwa batindi ekutole ake kozwa réponse na 17h nde tomemaki yango lobi na tongo alali te butu mobima azokaka motema moto neti bazocuba ye eloko eza peut-être te ndenge akomeli na basusi ya komelamela mba mosu biloko ya makasi nde balobaki eloko te biloko ya makasi te azoka motema neti bazocuba ye mbeli na motema na panzi radio ntango na 5h wana oke na Saint Gabriel bapesi ambulance okende Saint Joseph bezote batali babi aliaki nini mpo tozomona badokter ali eloko te
mama la kufina mopepe bango siko ba docteur to basalaki analyse wana batuna bino aliaki nini mpona bango ezalaki poison to ezali maladie nini tolingi vraiment toyeba au juste kati mpona bango bamoni eza coronate bamoni eza poison mpo badocteur na to aliaki nini biloko malele na basusi wana parce que azalaki akomaki délaissé na oyo asali na mboka na biso Congo oyo il fallait pas azala ndenge azalaki message nini ya filo yo kopesa na bato nyonso balanda biso na yebi ke gouvernement na biso eza wana ezoyoka ezolanda biso tosenga gouvernement kaka asunga po mama le asali na Congo asali na Congo Nicolas Bale tosengi na gouvernement na biso bakunda mama le badongola makanisi na bango ke mama le akufi na corona te leki ne yoyo akufi na corona te akufi eza neti poison po docteur atuni ale nini tache noir nyonso tu na motema na ye atuni tosengi na gouvernement na biso bakunda mama le ministre ya sport akunda mama le bakunda po asali monde tie mobimba bayebi mama le ndenge asalaki lokolo na ye asalaki monde tie mobimba bayebi nde mama le abetaki aningisi Congo ayebani mokili mobimba tolelika na bakonza mboka ministre na biso bakunda mama le ministre ya sport tolele pa na yo tata yo ndoko mata bokundela biso mama le po mama le asani na bapays mususu namoni matango oyo na bapays mususu eza nini me toyebi bolingo na biso ya Kongo nde tolinganaka baministre bato ya mboka bamama na biso nde bozala na bolingo na bino bokundela biso mama le meka esanga bokunda ye. Merci beaucoup. J'espère que message na yo eza vraiment ekoti na bandako ba konzi ekoti pe na bandeko balingaka mama le ba fan na ye ba o pe bandeko na ye ba camarade na ye ba nyonso eza est-ce que tokozala na numéro moko boyete oke ba tupe ba koyi ko benga bino ba ozo bino ba moko ba ye ba mwa makambo ezokene ndenge nini ba benga mamusu bazana un petit rien ba oye ba nene 082 donc plus 243 82 10 58 975 oui. Orange 089 58 32 977 ouais. Oko bandela sous numéro au moins bien plus 243 082 plus 243 82 10 58 975 oyo musolo biwana 89 58 32 977 voilà tosengi na bandeko na biso baza na poto mama la alingisaki mokili mobimba donc nzambe asunga bandeko baza vraiment na libanda ya mboka ba comprendre bayeba ndenge nini ya kosoutenir famille au penza parce que eza kaka pasi voilà toza na moko ya bandeko mobali otokuti awa ye akomekana ko se présenter toyeba ye tomoni na famille na libota ya ba mama le bonjour nano bonjour tolingi vraiment bato bazolanda biso bayeba yo oza nani na famille ya bandeko na biso emeka mama le bon nga nazali na famille te mais nazali collègue na ye oyo tobeta na ye ballon donc soki nayebanaka na ye mbala liboso nakendaka test na équipe moko kalamu wana tozalaka na président Olivier après wana po ye akeba Angola après nga mpe nazwi mwa bachance ya kobima kokende mboka ya mondele Hollande tozongi toye kokutana lisusu donc tokomaka vraiment lokola famille tobimaka assemble tokendaka komona baprésident assemble kopesa bajeune entraînement ensemble donc yango wana voilà oza vraiment moko ya oyo boye bazalaki proche na ndeko na biso emeka mama le tokoki koyeba po mama mpe expliquer biso lelo bazoloba na biso ke abandaki komela biloko ya makasi akufi na susi parce que azalaki délaissé bato bakonzi na biso ya mboka batalaki likambo na ye te yo koki koyebisa biso nini bon mpo na nga nakoyebisa bino ngamu nazalaka na ye azali master moko soki bobimi boye akokaka kutu mambo ya babiere te cigarette na natikala komona ye te omonaka bosobelanga top na nga ameli top na ye donc yo baloba amela asala nini non wana ezaka biloko ebomi eza poison te eza babiloko ande komela ya makasi yango eke kobebisa
bapumo et puis non eza kaka koloba ya bato ya mboka oyo mpo azalaki déjà moto ya kombo moto ya kombo déjà so asala kombo na ye ntango akokufa ba n'importe quoi ekolobama nango. Donc bato baretenir nini mpona liwa ya Mamale? Bon, eloko bakoki ko retenir basoutenir ye. Basoutenir vraiment libota na bana watiki na kombo oyo ye asala vraiment batika libota ote. Akotika po bana baza combien? Ngai ndeko na ngai za moto bazalaki na peut-être koyeba omoni hein. Ouais ngai ndeko na ngai de totambolaki na ye présenter ngai mona ye moko o na bana ko mona ye na mwasi na ye. Voilà. Donc Mamale nde toyoki akufi na corona te? Non, c'est pas un corona, c'est un corona te. Lelo na mboka na biso soki ekoma kaka soki ebola ndenge ebimi boy mutu tanga okufa ba bakaka ebola lelo pe corona ebimi boy so mutu akufi ba bakaka corona donc babosani ba malaria tozala nango déjà na banzoto donc eloko moko po ngala zalaki na ye po babi ba souci po babi asengaki gouvernement na biso moi azali na initiative na ye moko asengaki bango mais ezalaki rejeté. Vu que pan yondo mutoko koyeba yango toyebite babi eza parmi ba cause oyo pe esali ndeko na biso emeka Mamale atika biso. Non, master azalaki na ye déjà bien akomaki entraîneur azo la kisaba jeune fédération yebaki ye déjà donc ezalaki susumo azalaki na ngote poto bandai ko vanda na ye tozo solola na ye to alaki pe na ba démarche toujours ya kosala to tambolaka to bandenge nini tokoki ko encadrer ba jeune na ye. On a travaillé un peu bien, ouais, c'est ça, tout ça. Et puis, tout ça, il y a un ancien joueur, il y a Kokutana, il y a Kosangisa, Makanisi, Ndengeni, à venir, Nabiso et Kokikosala. Ouais. Mende mabe moko kaka na mona kana mboka na biso soki soti karabale babosani kombo na yo yango nde toningaki oloba ouais soko tiki bale babosani kombo na yo bakomotala kombo lelo kombo akala babosani OK na bamboka ya mindele soko tika bale oza na assurance kaka bafutaka yo yango banda ko vivre nango assurance maladie azali nango te non na mboka na biso loko wana ya la te na mboka na biso to mona mingi babuka na batika babale et mambo sila muto rolanda ya zate c'est ça loko mabele na mboka na biso ya lifo loko wana en tout cas babongisa ngo mais na yebi ke loko la papa mbayo azawana vraiment alela mwana ye akotika vraiment mwana ye te akosoutenir mwana ye ti matanga oyo kosila akozala. Depuis que c'était hier, vous avez déjà visité Neti Anani. Bon, ngai nakutanaki lelo na master moko Gilles Monka o bazwa pe ba Coupe d'Afrique na Imana. Aloba na nga bango basaki lobi ba mona moi batu moko ya sport ba lekala kiawa ba lekaki bon pasteur na biso Amos Mbal azalaki to atinda délégation non atinda délégation lekaki atinda délégation ouais wana za mwana yeye vraiment kotika mwana ete na yebi côté wana vraiment ya soigner. Merci beaucoup. Voilà tozana ndeko na nga mwasi ye babenga kae yuyu nga benga ke na batsake mwadi parce que biso so bana lemba talaka yuyu mwadi na PCP bambote belé place azali ya yuyu to kutio awa na epa ya bandeko na biso na famille ya Mowei Mamale na yebi kozaka ex na ye wana kala siko okoko expliquer biso po yo pe ozalaki moi kole serré o expliquer biso na no likamango ekomaki na ndenge nini mambote na bato bazolando ba reconnaître ya yuyu na pesi mbote na bandeko nyonso bayebinga yuyu mwana lemba na bangamelo na pesi wa mbote belé soki na commune sika oyo na yepo na pasi ya Mamale azalaki joueur wa sali mabe belé na mboka oyo eza pasi nde na yekolela Mamale bon soto komi awa pona pasi ya liwa ya Mamale menga yuyu nazwaki sango ya maladi te ozwaki yango nde nazwaki ezalaki ngai pasi po toza batu tolaki mbongo Mamale bon tozalaki baambiance tomelaki toza mpe batu moi elamba mpe tolataki Mamale ndenge akufi ezosala ngai pasi donc maladi te mais nazalaki surpris lelo na ntongo bazoyebisanga sango Mamale akufi nde omoni nazwaki moto
na ye awa. Expliquez biso non bien. Mama le azalaki cher pour nanga. Ndenge ya mabete po mama le akabelaki ngai. Mama le asomeli moi lipapa, moi sandal na liaki. Moi encore moi primis tomelaki, naza ingratité. Parce que je sala nga lisusu maneke. Mama le akufi atiki le pangu te. Mama le akufi asali le côté, mama le akufi na le pangu wa famille. Je suis là pour ma passe. Bakonzi ya mboka, ata ba comédien, ata ba musicien, ata tout consort, pe ba pe kosala ba grâce mosusu bazala ka batu. Parce que lelo mama la tiki bana na ye, le panga papa na mama. Le bakonzi so ni na lopango, ni na vélo. Et l'autre côté ata pousse, ata basi atiki te. Atiki na passe na passe. C'est que maman la kufi na souci. Maman le bon to éviter tout ça ba. Na ko fana na lo ba bola, to pe na kufi, wa moté mané to quitter mais tout ça la bateau donc ba konzi mboka ba gouverneur na le mabete papa na fingité mais tout ça rapide bateau ba comédien bosunga ka bango ba musicien le kola bosunga mama le tala ba arasel na mboka o jamu kula pesi mama le ba joueur to tika sachet na zandu jamu kulu mama le lelo so moni jamu kulu bokolela kone mtagene botela lelo mama le akufi chez le parent c'est pas bien oza ba konzi gouverneur ba konzi mboka botala makambo oyo donc la posa ba oka yango na tant que nga pende mwana pe ba konzi bi ba papa na nga gouverneur oza yanga Tshisekedi oza papa nga pe mwana ola maboko na président nga pe mwana no mwasi na ekolela Pio na baka yango wana ko pona ne bazoyo ka message ni ko koloba pona ndenge mutesi akufi mama la kufi gouvernement ekunda mama le mama za veuve papa kufa mama la kufi eloko esati papa social moi eloko bosa pour kunda mama ina mérité tout à ba biloko ya sala kala tout cela on tous ça bolingo wana alwa la pi azala kala batu pe belé basala ki ba joueur belé boso bosa ba ko to zaba o basala ka tunga to sala ngo ka poza la bien papa na ngai o ya na sika ka ba konja mboka mama la kuna ba priorité te ata zanga ki le pango bana batike na balabala nous sommes en famille ma ponga famille za ba famille na belé ata un karo apamba bolo atike ta mwasi na bana bana baboko ata matembelo apamba enveloppe ata ta épice na porte ateka c'est que toujours karamba nungu ke mama le akufi na corona mama la akufi na boye yo kokoko lo bana biso nini mama le akufi na coronavirus te mama le akufi na Saint Joseph soki bato za na temba ki na salle d'urgence ba luka fiche na ye bata la passion abela bon siko photo tozo mona wana na salle ya réanimation wana o tozo mona na salle ya réanimation yango nde Saint Joseph photo mama le bakota ki soki radio bakota ki tache en noir entre parenthèses dortem taye bien opso mona bililika yango wana le bal bezala te mama la kufuna kolera viriste akozwango wapi pas voyager les sous akozwango wapi ya bi mrate cash n'est pas là parce que kolera viriste yango wapi merci beaucoup balobi cash n'est pas abandene epe kolata on a viriste et tout voilà to kene pe na libanda ko kendo kozwela bino mo bandeko na libanda pe interview abana quartier to kabango let's go le bal bezala te. Voilà, toye awa epa papa na biso na no bonjour. Bonjour. Papa tomonyo awa epa ya utika biso depuis hier. Meka mamale tomonyo oye matanga toni toyeba na matanga awa yo ozanani na kata famille oyo. Azende ancien joueur à Diring. Ancien joueur à Diring. Biso beti liboso na bango bango ataye ko remplacer biso na baka koko bakidumu bango atu ba remplacer biso bongo biso nettoyer ko tikala te po to ko kuta toujours na terrain me fait na terrain kuna match à loisir ngapi na ka beta kuna ba match à loisir yango moni to aki toujours na sika moko tout le temps kombo nani na bato bayebi yo na ndenga kombo na ngai zaki mombito centre avancé centre avant de lui ozalaki attaquant numéro 9 voilà donc bomoni papa na biso azalaki attaquant azalaki ancien joueur ya Daring oyo wapi bazalaki na mowei nyonso ko partager moi ba idée papa na biso komona yo boye na yebite soki ozana souvenir nini oyo okoki koyebisa biso pona ndeko na biso Aimé Kama Male.
Donc, souvenir kaka otoke kuta na terrain me fait. Oui. Bon. Et puis ça moninga na toujours il faut faire ça koka. Comment on moni toi qui toujours ensemble ça quand tu es na me fait kuna tu es toujours ensemble. Moni kamoka ka yangwana. Balingi vraiment pe bayeba. Comment na yo boye na yebi ke gouvernement na biso aidaka bino. Ngai na kolo baba aidaka mais pas tout à fait. Ndenge nini to betamo lisolo to profiter pendenge ka tozana matanga ya moko ya bino ya ba joueur baleki o baye na sima na bino okoki koloba nini parce que bato bakanisaka ke ba aidaka bino bozana ba association o epesaka bino mwa salaire na fin du mois ou bien il faut déjà si bokota na retraite na koko loba boy tango na biso joueur nyonso bakulukirwa mosala. Mais c'est comme on est justement le contraire. Et puis, tango na biso mbongo pe za kite. Kuza moi, mais ba joueur la sikoyo baza ko jouer mbongo. Bon, to si to pesi kawana na ba division ya équipe. Mais ba division pe équipe baza ko ba biso ba joueur militaire. Sikoyo to si to yebisi bango. Que bino sikoyo ba joueur ba jo gagner mbongo mingi ke biso. Tango na biso yakande ba kulukiro kaka mosala. Mosala. Est-ce que vous avez déjà les canisières aucun le ministre et sport pour n'abota les sapé moi mécontentement na bino na koko loba ancien joueur mususu baza okende kuna nga omoni lokwa na zama azo kokate mais toza kotinda moi ancien joueur mingi baza okende mais bazuna le résultat depuis wana tozi bazuna le résultat pour ba lutozi wa kamera ta moi enveloppe mbala moko pour soko bekipe na soko bisote est-ce que mbezali susu baderinge bavé club bezali susu donc moi enveloppe yakate yakapete yango moi kambuto yo bunda nango siko yangwana bapesa ta moi enveloppe na mbala moko c'est bien pour ba biso batoto simbi bekipe na yango ezo continuer te sikoyo moi message na président de la République toyebi ke papa Fachi aza papa moko malamu motema na ezalaka toujours motema moko malamu ya koyede baninga mamsusu peye ayebi makambo yote so okoki kopesa mwa message otali caméra na biso nayebi ke ya kolanda yango na kopesa kaka papa Fachi choko papa Fachi papa Fachi ayeba pe biso bajoro ya kala bazali mingi awa ba gouverneur nyonso wana bazali bato penza ba sportif mais bayeba pe biso bato to betaka kala babosana biso te ya esengo mingi so basalisi biso mwa bajoro ya kala mais lelo toyoki que son âme repose en paix atiki ata lopango te yo koloba nini na oyo nyonso asali mpona mboka na biso komona ndenge abetaki bale na ndenge ekutunga na souvenir moko yango na utaki koloba ngo na début ya oyo babetaka na Burkina Faso na 4 minutes batie 4 bi me bande komene biso toyo koganye bango okoki koloba nini na minute oyo boye ase retrouver akufi na lopango ya famille yo koki koloba nini yango likambo kaka bakanisa ye ça le honneur le kamokaka wana kokoloba faut ça le honneur moko malamu wa défendre des couleurs en mboka ça le honneur moko. Merci beaucoup. Bonjour papa ngai nayebi ke toyoko kuta awa na place ya mawa place wapi mutu nyonso aza na susi koyoka mutu 2 jours a malade kaka ya pamba akufi atiki biso tolingi no toyeba na bandeko nyonso baza na libanda mboka bayeba tomoni yo awa epa bandeko na biso auti kotika biso oza nani ose présenter oloba boye mama laza vie na ngai tovie ne commune moko epu na lemba awa toana évoluer na ye bien mais j'étais absent nazali mosika nde nazwa information par télé ke nakoyoka liwa na ye ke mama ye lelo adécédé atiki biso en tout cas j'ai été vraiment dérangé nazali dérangé nasalaki tout vraiment naya jusqu'à ici na lopango ya famille mpona insister tokabola mawa na biso nyonso tu na ndenge bozalaka na ye ese oyoka ye azolela mwa motema mwa malade oyoka ye nao nata na kobela te souvent abanda malade ezalaki mwa naolela tolo badouleur na tolo tout ça mais difficulté mpe ezalaki vraiment basoins médicaux mpena makasi ezalaki te bon ça c'est point d'interrogation
vraiment toujours regretté Bissonio surtout. Nous avons vraiment touché. Le maman a dit que un grand joueur ou à marqué époque dans l'époque zéroise. Même presque au continent d'Afrique, il y a un soyez baqué. Maman a marqué Moutonio surtout. Na foutu à Salaki, na Moussalo à Salaki. Vraiment, le perdre vraiment boyé. Nous avons vraiment touché Bissonio surtout. Mais tous ces gens vraiment ils ont la difficulté. Tous ces gens gouvernement congolais, soit la fédération aussi, vraiment il faut vraiment une organisation pour les affaires. Basungaye, basunga famille, basunga moi à charge jusqu'à en faire enterrement. Balobi batusu balobi ndenge nini kaka tango ya kufi batu baya kotia mais forte na bango. Or que tango mutazaki na besoin ya lisundi ba monaki bango te. Yo ko koloba nini? Oh vraiment c'est pas bien. C'est pas bien, bon. Bon, tout ça, autre mot sur Kolobate, il est déjà parti. Autre senga, mot de Fenangaï, aussi on rebat ça. Bah se souvenir naïe, parce que c'était un grand joueur. On a vu pour la deuxième fois, Aza même joueur moi a reconnu na Konda d'Afrique. Vraiment, il faut pas nourrir comme il faut, comme il faut. Bapé Saka Rachel dans la famille, tu vas se souvenir naïe, na bien fait Moussous. Na musalo asalaki na balo abetaki na futi o asalaki malamu musalo asalaki musala nyoso malamu bakanisela bakunda na honneur ba enterrer malamu vraiment ko marquer biso pe ko enseigner biso encore beaucoup de choses. En tout cas, on a senga na gouvernement congolais, même la fédération kuna na ministre des sports vraiment bazwa dessus vraiment c'est un dossier vraiment sérieux. Basunga famille et pour vraiment ba tenir main par main pour vraiment ko enterrer jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Je papa. Pour se présenter, comment on a Kimombe Boulema. C'est un joueur d'un qui monté ma PMB. Ouais, aux anciens joueurs, au Betty Nadaring, la Betty Nadaring, je crois encore là, 2003, 2004, dans le propos, c'est dans le propos, 2005. Après la Betty, je suis étranger, et on évolue. Voilà, et vous, au Koye Bissau d'abord, de Betty Nadaring Club. Comment est-ce qu'il évolue à Kiwana qui évolution dans les cas dans la gamme de la évolution de la Libye, tu peux essayer de la Coupe du Congo, tu peux essayer de la foot, tu peux essayer de la président, dans les autres bêtas qui ont. Donc, il faut lancer les moines. Après, on a tapé le propos, évoluer comment? Après, on a le propos, tu te mets pour deuxième Champions League. Après, on a le Rwanda, on a le Bukavu Dawa, on a le Siwazi, on a le Côte d'Ivoire, Siwazi. Après, on a évolué en Angola. Après, on a évolué en Congo RDC. Et tant que RDC, vous évoluez le sous-souto au Tiki Balmobale. Tenatiko Betabale, tout ça a permis de mon avis dans Mamalé. Après, ça a un conseil, dans une surprise. Il y a ma casse dans un voyage, il y a mon ivoire, dans le BT par voie. Ok, par rapport à Mamalé avant tout quota, il y a des souvenirs de la Tiki, la balle, l'état Azan, la balle, ou la passation place sur l'équipe, on a Otika, il a mis la balle dans le non, c'est un présent à consommer. Nous sommes aussi filmé en tout cas, nous sommes à la télévision. Parce que le football congolais, ils ont un bon comme tel que. Nous avons un score, ils ont 4 ans pour match. Mais là, on a des souvenirs. Excusez. Maman a passé une chance à vie. Nous avons été à Kabouchwa, on a passé une opportunité. Donc, souvenir qui m'a dit qu'il y avait un bon terme à vie. Il y a plus de m'a passé Voilà, parlons maintenant de Mamalé. Et boulé au Vandina Mamalé, où il y a un moment où Mamalé a petit balai à évoluer. Et les autres, ils ont fait qui n'a pas la mission bref, Mamalé va donner comment la dernière qui balai. Mamalé, dans un an, ça fait bien au sol là. Niveau où il y a fédération de la BC, je congolais. Tant que tu as un moyen de se faire, tant que tu as un jeep, on a payé $10 000, $20 000 par rapport à quoi? Tant que tu as un bon moyen, maman a tiki bana mi balé. Moi on a fait des gloire, moi grâce à ça je connais 10 ans. A tiki na mon chien na famille bazao. Na habité sur esquema RDC Congo. Motata bola mota moko basala ya jam kulu kasongo banza. Azoinga ngabo sunga kate. Boza kata ko fonde bo sunga e. Ah. Bon, n'importe quoi, on a des mamans en tout cas, les qui m'a fait voir, moi, je suis notre vie, en tout cas, on a pu te et puis 6 mois, 100 000 profit.
nazaki surprise abenga mama na kuvi donc na ko tolo baté parce que elekela nga fort to sakana vie nous stamula na vie bani so na vie na bonga ndenge via kuvi boisa biso passe motema de so na bonga ya donc là on a singa na président de la République ya mboka za Fati na mama Denise na mama son excellence maman Olivier Merx ex-président de la République si bon m'a soutenir ma famille aussi ça n'a plaisir à tous les abonnés donc nous singa mangona ya pas consommer bâtiment libre dans la fédération. Et boule, et ça la question où nous avons bino ba joueur, ba jeune joueur puis c'est un moment où qu'est-ce qui fait que bino ce bobandi ko régner qui mais na moment où bo chita ka bo chité vraiment tina se botika yelo côté et ça quelque part bo kenda ozo été loko et ben na bino ou na bino donc on a so bo respecter la montée ou comment tes za qui cité et ça on a des choses les abonnés monsieur ça famille baby ko gérer mon habichoté tant que moi dans ma candidature de perdre connaissance les deux rappels monsieur Bassi même chose créer moi c'est un divorce donc ce que passe n'est pas ça besoin de ma casse ni abongo na pena kuté na ngebe na ngola na saboy lui a vu na mama le était ba continuer surtout na lo ba on a passe parce qu'il faut na quitter na be donc ça na passe motema bon mais au soutien donc ça na bon moi maman tant ku faut ni bo sunga biso tant na vina boya to kita papa kwa msomona ndezi vina na ya zona ya na mama na kufi eza présent musuba meli ba mbonga fait signe de leur mal pam na botanga commune bonga ya pour no tant kombola na justice mais il va bien maman na pese fait signe de leur mal pam asoma le pam té surtout quand dans comme temps apia quand muto za na mbona na legion parce que c'est ndeni bon bana mama la tiki ni balé grâce na gloire na mosatiki mama za le kwate bo suma ta bana na té pour ça Félix Tshisekedi mama Denis Nakeo ex-président éboulement. Est-ce que vous avez déjà moi comité mort bobo kendi ko solo la ba konzi oyo na oyo ba uti oleka oyo baza aussi vous savez loko na beaucoup tana bango par rapport ya bino ba joueur papa ba jeunesse na 5 millions merci mingi à 3 mingi au mona bango wapi papa na biso to na succès tango za na succès to kiti aussi ko otikana succès c'est la biso me kombo tikala letinga pas ba binga msu ba ka ibulima no mona na le premier fois ouais monsieur na tala président ndako na oya mangati mais so na succès mo fasi mo na succès tant na kufa ba mission avec on est wa ba bon yango ça na passe motema ba marabiso ti déjà que ndaba ya baote oh na botanga ba kombo na kina pa son excellence ministre actuellement azalo na pe mbote po sina ça misa azara poser ba ya ba sipotes amos boy ayambanga te na biteka mabeti mais ça na pas si mo na kanti belé mais dans un succès d'après ça match na betani mona libujaki mais na kila luka pete mota pamba asona poster asona ministre ayambanga te mais c'est ça sur na kufi bo ya mona ba jipa ibulima betela bisuna bonga ya to mama na zaki vivanga to mama le kama na konganisi bana ba jouer le côté mais la kufi ya so bima na $10,000 na $100,000 na $50,000 donc je sais que pas si on a besoin non ni moi encore raté. Voilà, toko zo peta mingi te po oza la voix pena makasité prochainement to ça la mission mobimba alors pesa message mo ya suka pour to clôturer interview. Na pesa un message na sport politique, un message sport polémique. Dans la mission mo dans la vérité on peut na pas se jouer bayaka et sur na pe bini fond ma porte na bonga et ba je me suis ba bete ba kan ba coupe du monde ba na le côté sur ça ma bete machine donc on a pesa merci dans une interview. Ça n'a pas mon abino, ça n'a pas mon appel à protéger le m'en fous. L'église de avec les heures, on a passé. Moi, c'est comme on a beaucoup compris, on a un faut que. En tout cas, on a roulé pas, on n'a pas mon abino. Voilà, tout ça vraiment à Wande, Bomoni, Bino, Moko, Bomoni, Nenge, Batou, Lobby, membre de famille, malgré que Balé, Kinae, Bazamo, Likol, Koba, qui est mort, Alinga, Kaloba, mais Aza pressé, à qui est mort, Kolandela, non, Koeba, et Lokonini, Bakoui, Kobsala, Kuna, Batala, Péobika, Anamboka, Biso, Sopo, Tike, Bembeka, Bon, Boyébité, et ça l'a vraiment passé. Mais, non, au mécanon, Kolobamo, Mouké, hôpital, Nabisopé. Ça la réanimation, ça la réanimation. Et tant nango, nandenge bapé sa badon et belé, kobongisa. Chouer mnene loko la mamalé. On a ça la réanimation. Na fingi mutute mena to yangonde tozo mona na ba réseaux sociaux, yangonde tozo mona les autres tambola. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants et ça karaté que ce qui nous a coufindé te côté ba main forte non. Tant que nous senga lisungi. Tant que nous senga lisungi, il faut to edaka. Mutaza na bon moy.
botala na mama wana veuve mwana nena musala oyo mama la sali na époque wana mama la pesi nani jamukula pesi mama la sali passé teoka babia ni bayemba ngokutu na banzembo et comment na ba cri tozo kende wapi mais so ezaki place moko to sala boy tuku mais bato ba pesi bomoni papa wana nenga zoloba ancien joueur botaleta na ye azokoka kutu koloba te parce que aza malade est-ce que besoin déjà charge na bango ba joueur na biso est-ce que bana na biso bandeko na biso o bako bana biso bazoya bandeko na biso déjà babeta kabale est-ce que bayebi bango bayebi ba papa wana babeta bale batika pe basango awa azala attaquant mais ngana yebi yete na ye ko attaquer mutu te toloba kaka oyo eza vérité parce que ma best place ezali faut timola yango to bimisa yango boyi na pole. Joyeux anniversaire à toi ma copine chérie Francine Mukuba, que du bonheur à toi ma chérie, longue vie à toi et pourquoi pas aussi joyeux anniversaire à Jimmy Mas Masaka. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Joyeux anniversaire à Paulin Boanga gaz ici là jamais. Petit anniversaire à toi. Que mon Dieu te comble de tout. Wumela ya malamu nyonso eya epanayo. Commandant Toms Mamikina anti-terreau. Jonathan Pesio Bambo Tebele Bisiko Zali. Ma prête à porter. Niki Kim, c'est la couleur d'origine. Ma prête à porter. Mireille Milambo. Yaya Moko, pas comme les autres. Ma préférée Carmel Osenza. Na Pesio Bambo Tebele. Une Brazzavilloise. Pas comme les autres. Ange Nyangasa Mbodi. Ange Nyangasa Schwarzenegger Mbodi. Na Pesio Bambo Tebele. Na Pesio Bambo Tebele na batu nyonso o balinga na desh kimana. Toana mawa, toana souci. Tosi dans l'étape toyebite oyo koya. Toyeba ndenge nini. Donc to bando kolande. La tortue na Pesio Bambo Tebele. Na yebi ke batu nyonso Congo liziba bokozwa sous information lisusu. Kaka awa nulle part ailleurs. Alexis Yamamoto Yamati à l'homme de Baïbinga ba plan. Alexis Yamamoto Yamati à l'homme de Baïbinga ba plan na Pesio Bambo te Hermine Mabibu. Je te salue ma sœur. Ya nono nyangasa. Jardin d'Eden na Pesio Bambo te. Ba bo soutenir vraiment famille ou famille ba Emeka, Maluma Voka papa social. Na yebi ko za motema moko malamu papa social Maluma Voka bo soutenir famille Emeka mama lebino so bozaba na lemba. Taka papa social bo soutenir famille Olo ya Emeka Mamale. D'ici là, portez-vous bien. Yanonon Nyangasa, Jardin d'Eden. De gros bisous à vous. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.